Isaac News et Télévision. Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Parkinson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam. Yeah, yeah, yeah. Sosolam. Sosola, 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 Yeah, temps pour tout des choses. Isaac News et Télévision. L'homme est simple. Il y a la bande. Donc, moi, il y a pour le banding exact, tout bandit sikoyo. Rien à dire. Toujours continuer pour la makambo sur les cas. Bana nyonso ya news ya mokili mobimba. Soki pe oza okoki kozala na moto okoki kosunga. Topesa numéro te mais bokozwa numéro bino moko epai ya bato oyo basunga bana. Vraiment bozela biso botala makambo nyonso ezoleka. Merci beaucoup. José Young. Parkinson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam. Yeah, yeah, yeah. Sosolam. Sosola, 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 Yeah, temps pour tout des choses. Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Parkinson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam. Yeah, yeah, yeah. Sosolam. Sosola, Sosola, Ma sœur Louise, ma sœur Bernadette, responsable. Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Parkinson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam. Yeah, yeah, yeah. Sosolam. Sosola, 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 Yeah, temps pour tout des choses. Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Parkinson Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam. Yeah, yeah, yeah. Sosolam. Sosola, 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 Yeah, temps pour tout des choses. Bale moko wapi kale azosala mosala kuna na ndako na bango nde bango bakei te baki po bokabola bwa bandako bokabola bango bandako ndeti bandako mibale oza na bafille na bagarso
bagarso mpe bamike mike balala na bafi koto po na bandako ndenge tozali bana basi ya mike na bana mibali moko kotia bango mpe esika moko basepara alors on peut pas aussi Papa Isaki, toi aussi ça n'a une interview après on a tout coca. Maman, maladie, on a posé question. Est-ce que vous allez soutenir par l'église catholique parce que nous avons ma soeur. Tozali pour soutenir par l'église. Vous allez lisanga ba soeur car ba eza lisanga d'abord eza mission epesami na mutu moko alors baninga bazoya kosunga ye kombo na yena mutu yango kombo na ye ma sœur Bernadette. Oh bozomona wana. Ah ma sœur Bernadette. Oh bozomona. Isaki News Télévision. L'homme simple. José Young. Pakistan Mabian. Lié l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Sosola, 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 Yeah, temps pour toutes les choses. Wana iza basala ka. Ok. On la question on a bossé na bato babosana kenga il faut yezu moko amata vraiment voilà pénétra important. Ma sœur Olobi yo nous a détenteur il y a vision il y a orphelinat oyo ça date depuis quand on dit et puis au bandi yango bon na bandi vision na 2001 OK mais nazala kobo yango OK vraiment un appel mais j'ai refusé parce que je n'avais rien, je n'ai rien. Okay. Je ne suis que pauvre. On me donne à manger, on me donne à vêtir. On a des gens qui n'ont pas vraiment. Il y a des jours que j'ai refusé de prier. Oui, des jours que j'ai refusé de prier parce que je ne voulais pas la mission. Okay. Mais le Seigneur, vous savez que tôt ou tard, il doit m'obliger de le faire. Okay. Et en 2010, non, en 2008, je suis parti en Espagne. Là, c'est là où on m'a dit de veiller sur les enfants. J'avais vu 3 enfants en pleine brousse en train de jouer. Okay. Alors on me demande de veiller sur les enfants. Je n'étais pas calme parce que je connaissais déjà la mission. Je n'étais pas calme. Mais quand même, j'étais suivi par un évêque qui me dira non, je te connais ma fille, prie, moi aussi je vais prier pour toi. Et cela, ça m'a rendu quand même un peu. Alors en 2010, après une révélation d'une maman, après la messe, la maman a vu qu'on me donnait une grande mission. Okay. Et à la sortie, la maman vient me suivre. Ma sœur Bernadette, tu as une grande mission. J'ai dit pardon, Kolobate. Ne dites pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Là, nous sommes en 2010. En 2010, je suis pauvre, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, même si tu dis ça, sache-le que tu as une grande mission. Okay. Alors j'étais un peu bouleversée. Parce que qu'est-ce que j'avais pas... Vraiment, je suis pauvre. Qu'est-ce que j'avais à faire une chose comme ça? Mais le Seigneur a fait que, malembe, miraculeusement, d'abord j'ai commencé l'orphelinat. Quand la maman là est partie... Toujours là où nous sommes là? Non, on s'est traversé de communes. Nous avons commencé à Massina. Toujours en location? En location, okay. Avec un père
qui avait eu la mission lui aussi d'encadrer les enfants confiés avec la loi. Et moi, comme j'ai travaillé à la prison à ce moment-là, je suivais les dossiers des indigents. Il y a les prisonniers, on l'a arrêté, il n'est pas jugé, il fait de temps, personne ne suivait les dossiers. Et moi, j'ai travaillé pour faire ça. Alors, là, le père là me dit, est-ce que tu peux commencer un centre pour les enfants confiés avec la loi? J'ai dit, père, j'ai besoin de faire ça, mais je suis pauvre. Il me dit, comment si je vais t'aider? Prenez l'enfant. Non, mais... Alors, comment? Ni quelqu'un qui peut me donner de l'argent, ni ma famille, ni les amis, je n'ai pas de particulier. Comment si je vais te dire? Je sors de leur maison comme sur la rue, je rencontre une ex-sœur. Cette sœur-là a loué une maison. Elle me demande, je lui ai expliqué, voilà ce que le père m'a dit, voilà ce que je rêve souvent des songes comme ça. Moi, je n'ai rien, je suis pauvre. Ne t'en fais pas. Moi, j'ai la garantie de la maison. J'ai toutes les choses. Nous allons travailler ensemble. J'ai dit merci. Là, toi, tu vas rester avec les enfants comme moi, je suis au couvent. Alors, nous avons commencé. Les premiers enfants étaient 5. Vous les avez La eus. sœur est venue avec Les 5 enfants. la garantie de sa maison, paroisse Immaculée. C'est là où on a commencé. Nous avons pris une maison. En 2010. Oui, en 2010. Nous avons pris une maison et nous avons mis 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y avait un que les soldats m'avaient donné. Il avait beaucoup de plaies parce qu'il était brûlé. Je l'avais mis chez mon cousin. Il était brûlé de pourquoi? De quoi? C'était un enfant de la rue, il passait, il ne savait pas que c'était le feu, il s'est brûlé. Alors personne ne le soignait, les policiers me l'ont donné. Je suis venu le mettre chez mon cousin. J'ai soigné ses plaies avec l'aloe vera. J'achète la plante d'aloe vera, j'emballe, je rentre. Je faisais le couvent, la prison, je viens finir chez l'enfant, je rentre à la maison. Et quand on a eu cette maison-là, j'ai mis l'enfant là-bas. Au marché de liberté, nous avons ramassé 4 petits-enfants comme ça. 4, nous les avons mis. Donc si on comprend bien, vous ne prenez pas que des orphelins, mais aussi Les les enfants abandonnés. Les abandonnés. Il y a des orphelins totalement abandonnés parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils qu'on ont les a abusé de ceci, sachés, cela. ils ont abusé, mais surtout chassés parce qu'ils sont des sorciers. Ok. Même de 3 ans. Les enfants de 3 ans accusés de Il y a sorcellerie. un que j'ai eu à 3 ans quand j'ai commencé en 2010. Matondo. Matondo. Il est arrivé quand il avait 3 ans. 3 ans. Waouh. Waouh. Matondo, viens par ici. Matondo, ça va? Ça va. Donc, yo, il y a bango nyonso. Oui. Au moins, il y a des bateaux pour eux. Oui. Ah, dis-moi, tu es en quelle année maintenant? Je suis à 15 ans. Tu as 15 ans maintenant. Félicitations à toi. Tu encadres bien tes frères et sœurs aussi? Oui. siko masere naza na question moko mpo bato mingi ndenge olobi bacomprendre yango te olobi bana mingi baza baorphelin te mais bozwaka na baoyo J'ai dit ce sont les orphelins, mais les orphelins abandonnés. oui Papa Koufa, maman Koufa, Bakenda Nanoko, Bakanga alors bango l'oncle, bango. la femme de l'oncle dit, cet enfant est sorti aller dans la rue. Donc- Ce sont vraiment les orphelins abandonnés. yeah. Donc selon mama maser alobi ke bana mosusu baza baorphelin te ke oyo babwaka me misusu baza mpe na bandeko me bafinga bango babengana bango baza bandoki banani C'est ça. Parce que neti ye matondo Depuis 3 ans. depuis 3 ans azalaki ya kobwaka epa babiki aza ndo balokoti ye na wapi na marshal libere lelo aza na 15 nous n'aimons
dire l'histoire de l'enfant. Parce que Avec Oh, ces yeah, gens, yeah. on comprend. c'est ça. Mais moyen à expliquer bino exact. Mais sinon, on a remarqué, on a Katia Bana aussi, Misusu Baza, handicapé. Oui, les handicapés à cause de l'handicap, on l'a chassé comme ça. Mais comment vous faites avec les enfants qui sont normaux, handicapés? Comment ils survivent ensemble? Bayebi, wana musu bayebi ki waza na problème. Mutu nyonso ayebi eta ya vie na ye, ya santé na ye. En tout cas, on s'entraide. Bao baza bien, ba entre Dakar, bao baza na problème. Même bao baza na problème, bayebaka te naza na bandeko. Mais chez nous, quand j'explique ça, je n'aime pas en présenter. Oui. Donc, les enfants ici, nous nous aimons. Nous sommes des frères et sœurs. Une famille. Les plus petits sont aidés par les plus grands. Les plus faibles sont aidés par les plus forts. Et c'est comme ça que nous vivons. Et comment vous les scolarisez? Vous avez dit que vous n'avez pas de moyens, il n'y a pas d'argent et ainsi de suite. Comment vous faites pour scolariser tous ces enfants? Même surtout les enfants vivant avec handicap, ils ont beaucoup de... Leur éducation, instruction demande beaucoup de moyens. Comment vous faites? Merci beaucoup pour l'éducation. Je vous ai dit, c'est une mission. De temps en temps, le Seigneur ouvre et lui donne une idée. Le Seigneur m'avait donné l'idée de créer une petite école dans l'orphelinat. Le bâtiment que vous voyez en tôle, c'est l'école des enfants. Des maternelles jusqu'en 6e. Ce n'est pas agréé, mais nous travaillons avec les micro-plans. Mais quand même, nous sommes reconnus par la sous-division. Et les inspecteurs viennent pour visiter et tout ça. Les enfants aussi font des ténafères, que ça c'est la 4e promotion. La 4e promotion. Oui. Et donc c'est déjà possible de prendre un enfant d'ici, lui inscrire par exemple ailleurs pour les examens d'état. Oui, il y a ceux qui ont fini ici sont partis à secondaire comme Matondo que vous avez vu. Il a pris les ténafères ici et maintenant il est au secondaire dans une autre école. Cette école-là, les promoteurs, c'est lui l'interprète de notre premier partenaire qui nous a acheté cette maison. Ah, maintenant là, on vous a acheté. On a acheté, mais c'est un problème. Je vous raconterai le problème. Alors cet interprète, comme il nous connaît bien, c'est lui qui était à la base que nous soyons ici. Il a accepté que les enfants des secondaires étudient là-bas. Si je trouve un peu d'argent, je n'ai pas à payer. Mais sinon, on ne chasse pas les enfants. Sauf si un enseignant, il y a des enseignants fous qui préfèrent qu'ils trouvent l'enfant. On nous a chassés. Quoi? Les frais scolaires. Là, je cours encore vite pour aller plaider ou encore pour payer. Donc, je fais si vous avez des moyens, vous pouvez ouvrir carrément une école pour ces enfants et les nous avons une école normale. Oui, une école normale avec de bonnes conditions. Nous avons une parcelle de 30 sur 40 vers Manguingen de là-bas. Donc, si nous avons de l'argent, vraiment nous construisons une école où les enfants peuvent se retrouver. Est-ce que si vous construisez cette école-là, vous pouvez aussi accueillir les orphelins des autres orphelinats? Ici, des autres orphelinats. Ici, nous faisons étudier les enfants vulnérables du quartier. Il y a les enfants du quartier qui n'ont pas les moyens, ils viennent étudier sans donner quelque chose. Même si on leur demande 3 000, les parents peuvent faire, on n'arrive même pas. Mais les enfants continuent à étudier. Est-ce que vous pouvez demander à tous ceux qui auront l'occasion de vous suivre ici à Kinshasa comme en Europe, partout dans le monde, est-ce que vous pouvez demander quels sont vos besoins les plus primordiaux? Bon, les besoins les plus primordiaux dans tous les domaines. Si nous prenons le domaine nutritionnel, nous avons besoin d'un appui. Ces enfants, nous les nourrissons avec le travail de nos champs. Nous faisons les champs. Avec le travail des champs, nous essayons de les nourrir. Nous recevons aussi un peu de dons, comme vous pouvez venir là-bas. Nous mangeons un sac de riz, c'est pour 2 jours. Alors, si nous mangeons le sac de riz, ça va finir presque 1 mois, ou 2 semaines ou 3 semaines.
le reste de la vie, c'est avec nos propres efforts, avec le travail de champ. Nous n'avons jamais eu un financement, mais on fait les efforts avec la grâce divine. Nous essayons de faire quelque chose. Alors, ça c'est un point de vue nutritionnel. La santé, là c'est l'école. La santé, j'ai même des dettes à l'hôpital. Pour les enfants. Donc là vraiment, au début j'avais un centre de santé. Mais il n'y avait pas de matériel. Les centres, on louait les centres. Parfois l'argent du centre ne répondait pas et j'ai fermé tout. Maintenant nous partons dans les centres proches, là où on soigne les enfants, mais avec 1000 difficultés. Alors, un centre de santé, comme là-bas il y a un grand terrain, on peut construire aussi une pharmacie ou un centre de santé pour les enfants et pour les autres du quartier. Oui. Alors, au point de vue éducation, vraiment nous avons besoin de l'école. Mais aussi, vous savez, si vous êtes agréé, ça demande aussi de l'argent. Jamais vous pouvez avoir un arrêté comme ça. Il faut payer tous les documents d'ailleurs, même les documents de l'orphelinat. Je venais l'année 2021, j'ai eu l'arrêté ministériel des affaires sociales. J'ai payé $342. Les $42, 300 wana, ce n'est pas d'impôt. J'ai gardé $10 tous les temps, petit à petit, jusqu'à ce que... Valère, yo! Vous avez dit que c'était un problème ici. C'est quoi le problème? Le problème, c'est l'école. La condition d'une école fiable pour que les enfants puissent bien étudier. Et aussi l'école et l'équipement. Ça, au point de vue l'éducation. La minute où il y a besoin vraiment, où il y a besoin de se présenter, nous sommes en train de faire les champs. Les champs qui nourrissent les enfants. C'est les champs qui est fait étudier aussi. Parce que l'argent, c'est chaque fois quand je vends les pondus, un enfant malade, je l'amène à l'hôpital avec l'argent. Donc si je suis appuyé pour les champs, on a des terrains, mais moyens vacuums. Mais vous avez dit tout à l'heure que Ndako a aussi fait un problème. Problème en Ndako depuis 2015. Depuis 2015, nous avons eu un partenaire américain. Ah, Nabatu Lingala. Ah, merci beaucoup, merci. Toi qui partenaire en 2015, Oyo, Asondela Kibisonda. Asomindako, mais à Pessi point avocat na yo. Ce monsieur-là avait son avocat. Alors à Pessi Mbongo et pas avocat. Avocat au lieu à koma kombo na biso. To atunanga tetala Mbongo eye kombo nani tokotia aki atie kombo nani ya Mundele. Après une année, en 2016, abandi Mundele ateki ndako na yo. Mundele ateki ndako na yo. Aye kotia kombo ya belle-mère. C'est pas possible. Oh, Mundele atekelinga yango wana mutu asombi eza mama oyo. Une vieille maman de 1942 qui ne peut même pas partir aux États-Unis. Alors, au lieu de finir aussi là-bas, il nous amène au tribunal. On m'avait arrêté. J'étais au cachot une journée. Maman, c'est le balinga la place. Nazalaki, tango asali bongo akomi mikanda, oli akoma mikanda ya orphelinat, ake koma na mikanda wana ya ndako akecha ya mama bokilo na ye. Alors, oli avanda pete na 2021 ake fundanga. Bakanga Kinga, nous sommes partis avec tous les enfants au tribunal. Sérieux? Bolala kuna? Bolala, je te Dieu merci, bano yo yanzambi te. Leur présence crie. Batu bazo mona bango bana bazo lela, bana bazo senga bamai, bana bazo senga biscuit. Bano yo yanani mama na bango bakangi ye pona ndako. Po bafundi avocat wana abotoli ndako na bango. En tout cas, tout le monde a intervenu. Le bourgmestre avait intervenu, le ministère social avait intervenu. Bana bango moko kolela na bango et intervenaki
sorti batikaki nga na ba 17h30. Donc de 6h à 17h30 j'étais au cachot. Maman, eloko wana il faut bato bayoka ngo malamu. Bayo mama naloba naya kotuna nazopose baquestion mpona bato bacomprendre bien. Maman place wana mpona wumela mwa nini bakangi yo papa waye na document alakisi kino document mondele atekelaki bango. Papa oyo avocat wana tango basombi nda parce que tozalaki na Kimbanti mondele yango aza wapi na Amérique na bozala contact na ye contact tozwaka na messenger na ye me arépondaka te mais okokomona ye mpe de kotie na messenger na ye babimi na famille na ye mobili bongo sikoyo ye ndenge nini mondele yango atekelaki kasi flax nini apetindelaki mondele wana mbongo mpona koteka toyebi te mpo mondele mpe ayebisi il faut ye apesa bapreuve ye apesaki preuve ya acte de vente oyo mondele asalelaki mais eza acte de vente oyo esalami awa na Kinshasa askane signature ya mondele atie likolo azwi foto ya mondele askane abambi na buku ya lopango nde soki omoni badossier nga nayebaki yango mpo nakendaki na cadastre bafaire photocopie nga mikanda wana nyonso oyo aye azwelaki nazwaki eza na 3 documents procuration ya liboso procuration ya mibale basignature différent ya mondele acte de vente nanu basali acte de vente na le 15 juin 2016 signature eye kosalama na le 12 juin 2016. C'est-à-dire ils ont commencé par la signer wana nani azo signer kuna bato ya Amérique mboka ngo nini Amérique kaka donc basigné nano bango état na bango batie signature na le 12 bango basali acte na le 15 il y a 2005 ça sent déjà du fou okomona yango te fo basignature okomona oyo ndenge bayimitaki ndenge kuna batango babourgmestre baintervenir balobaki nini batiki bino bofanda dossier eza en cours dossier eza na cours oyo eza en cours te ntango toke na jugement premier procès bavoka na biso basengaki citation directe parce que bango balobaki soki baplaide baya kobimisa biso immédiatement babimisa biso na biloko avoka wana aprépare déjà ndako mpo atia bana azwi bana ake na bango kuna nga na bato ya misala na biloko babimisi biso ça c'était le plan de l'avocat akei kuna mpe excusez-moi corrompre bato nyonso. Alors, quand les avocats aussi, c'est là, c'est une citation directe. Bamemango, un peu loin, au lieu de ça nous a aidé de donner le temps, comme un cadastre, dans la Babylone, et ça la Kibongo. Deuxième procès, et les cas quittés, ma salle appel. Comme vous n'avez pas les documents qui signifient que bino vraiment basonde la bino lupango et ça bien été il faut pas de guépir bino non bango bazo yeba ka ma sœur bazo ku cible na bango ma sœur pas de guépir ma sœur je dis moi j'accepte d'être de guépir mais les enfants ne seront pas de guépir parce que les andaku ya bana nde nakoti pe na juge président n'expliquer alors moi je pense que c'était toi or c'est l'orphelinat là c'est un grand problème na sali appel ye moko ayebisi na sali appel na sali appel ekeli na limete mese wana a corrompre la tribunal d'enfant non kuna komo bafundi ngata bafundi bana te bafundi nga nake na limete juge président ya limete ayebisi nga dis à tes avocats de ne pas plaider rentrer
à Kinkole pour finir l'histoire. Cette maison-là, c'est la maison des enfants. Ce n'est pas toi, c'est les enfants qu'on devrait accuser. Allez là-bas. Avocats comme ils étaient encore corrompus par leur collège. Est-ce que l'un va se manger? L'un ne se mange pas. Oh, yanga baboyi. Oh, ton argent est arrivé en retard, nous ne sommes pas partis. Je dis non, ce n'est pas ça. Yakuna pe baye, comme azala tuna mikanda na ye, baboyi appelle nanga, bazong si procès na Kinkole. Jusque là. Vous êtes à ce point-là, au Télémiwana. Au Télémiwana depuis 2022. Jusqu'à aujourd'hui. Au Télémiwana. Alors, nazwe a avocat ya mibale. Papa, maman, avocat, kutiki. Ya mibale. Groupe, bawo bachela biso mabele parce que le point où ezalaki ya mabele. Bachela biso sima. Bazwi avocat na bango. Avocat wana te eloko salaki. Mais alenga pe bambongo ebele. À 20 $ pour arriver ici, à 20 $ pour arriver à l'ambassade, à 20 $ pour... Les 20 $ sont partis. Et loko, attendre même le tribunal là qu'il y a salé loko ya salé. To yeli susu na zuba avocat ya misato papa là. Je lui dis papa, nga soko moninga liboso na yo. Je te dis la première chose, tous les avocats iront dans l'enfer. Pourquoi? Parce que vous faites les choses qui ne sont pas vraies. Vous pénalisez ceux qui ont raison, mais ceux qui ont tort, vous leur donnez la raison. Il y a l'obité, je vais attaquer d'abord l'acte de vente. Maman, dis l'acte de vente, attaqué. Okokende kotoyo, wapi avocat, abeli, wapi avocat, maman ya kufi, wapi avocat. Je me suis dit jamais, je ne prends plus l'avocat, je ne prends que l'avocat des enfants. C'est Dieu lui-même. Qu'il soit la voix des sans-voix de ces petits-enfants. Naloba na ba TV, ba monanga, ba msuzu bazoloba, il ne faut pas exposer comme ça, parfois l'exposition ne dit rien. Ba msuzu bazoloba bongo, ba msuzu bazoloba, il faut ba avocat nyonso ba côté là parce que avocat wana ko mais mutu pete ya social loko. Mutu te na koma na ministère ya social. Eloko emonanite. Bourgmestre ayebaki yango. Eloko emonanite. Mais na lelo nga personnellement nalala kana inquiétude. Est-ce que tokoko malobi? Est-ce que na butu bakoya kokote la biso? Parce que une fois une multitude ya ba militaire bazalaki awa. Bakezwa ba militaire en forme balati elamba ya fondation ya bao ba signaki ba papier wana ba faux papier. Sikoyo to sala nisi bakonzi soki bayoki bazoyokanga bazwi nakenda même na stop crime je pense na ba policier pour balandelanga histoire ya ndako oyo. Maman, partout on n'arrive pas à vaincre cet homme là, mais Dieu oyo to samela soki akota wapi nzamba kokomisi. Mais il connaît bien que la première parole qui s'était dit pour cette maison, c'était la maison des enfants. Et non la maison du blanc ou la maison de l'avocat ou de la belle-mère. La première chose qui nous a quittés de Kimbanse, c'était la maison des enfants. Que cette parole soit accomplie. Que cette parole s'accomplisse. C'est la maison des enfants. Merci beaucoup maman, je crois qu'on est arrivé à la fin. Papa Issa qui est là, ba maman, oyoka ki sango na bango na nzela nini po yeko koma wana. Bon, ngana yo ta. OK. Mais ma sœur lui tellement atungisa biso kaka. Bo ya otala bana, tango na zo ya Kinshasa, yango na profiter na otala bana. Vraiment ngeloko touchenga makasi eza makambo yo. Bato mokili bazala nango bazanga mawa. Ndako ya bana. Mais au Linga, au Kecha, et pour ma moutou personnel, ma belle-mère ou quoi, et ça n'y va pas. Donc, mon kilo de habiter, mon gars, nous sommes au Kiwak.
bandeko na ngai bino boolanda ngai partout na mokili mobimba soki olingi osunga mpe yo moto oza avoka ya makasi koleka avoka wana toyebi te makasi ne eza ya ndenge nini mpo tomoni bato minene mpe bakoti prison oyo asunga bana tolongola kutu masere me bana masere wana avoka wana akangaka bato boye dossier boye donc toyebi te soki oza makasi oza mwana nzambe oza mwana nyonso mwana Congo oyo yebi ke okoki mpe kosunga bana oyo mpo awa bayebi te bakoya mpo baza na preuve moko te ezolakisa ke lopango eza ya bango aboyi na kopesa bino nde yango ndeko mokili mobimba bana baza awa tokopesa bino maseri ye moko akopesa nimero ezanga te maseri ye moko bakopesa nimero ya Ophelina so wana posa kosunga sunga eza important po bano baza awa baveugle baza awa bano babelaka baza awa bato nyonso baza awa baboyaka mutu te bamasere bazwaka bana nyonso mpe bazotangisa bango botala condition baekole bana na bino bazotanga bokotala yango toolakisa bino baekole moko okolela na 21e siècle okolela mpe oyoka mawa na place balalaka nyonso wana mpo baboyi kaka batikala bongo sans instruction yango bazosala nyonso bakoki na moyen na bango ya mokie mpo bapesa bana wana moyen ya koyeba kokoma kotanga parce que c'est très important lelo mwana kola sans koyeba kotanga ni kokoma masor tokomi pene na suka tolingi opesa biso ce nombre d'enfants vous avez ici et puis kombo ya awa adresse na numéro na bino. Merci beaucoup. Je peux encadrer bao bazolala awa bazali 50 tozwaka mpe bavulnérable oyo kaye bango bazwi bakaboleli mpe baninga baza na quartier baza 25 ya quartier bango nde bazoya kotanga mais soki mpe eloko emonani topesaka bango na congé na bonne année bayaki tofete ensemble bakei soki mwa loso mpe aye kolela biso koko ate eloko tobia te tozwi mandamu mpe topesi donc baza 25 et nous encadrons du en plus de ça nous encadrons des veuves des vieilles personnes ils viennent ici sont 160 veuves et nous encadrons ici. Nous encadrons aussi les filles mères. Ma fille mère de balala kawa. Nous avons une fille mère. Maman tawo achimutu. Balala kawa na bébé na yewana. C'est une fille mère qui n'a pas de place. Elle est venue du village. Nande konaye akenda. Alors place exacte, nous l'avons accueillie. Elle vit avec nous. Donc toujours des filles mères en difficulté. Votre adresse et votre numéro? Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Makila numéro 7, quartier Mikonga 2, commune de Lantseli. L'arrêt, c'est quel arrêt? L'arrêt Campem. Si vous venez au Campem, demandez l'entrée École Orient. Au Campem, là, à l'arrêt, il y a l'entrée École Orient. On va vous amener jusqu'à l'orphelinat. Le nom de l'orphelinat, c'est? L'orphelinat, c'est Mission des Maris-Mères des Pauvres. Parce que la mission est venue d'une maman. Et chez cette maman, avec ma foi, c'est la Vierge Marie. Et j'ai donné Mission des Maris-Mères des Pauvres. Et votre numéro de contact? Le numéro de contact, c'est 083 45 18 087. Ok, répétez. 083 45 18 087. Tous les enfants connaissent. D'ailleurs, ils sont en train de citer. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Isaki News et Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan ma bien, ni l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Il y a un temps pour toutes les choses.
Saki News et Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabiane, Tata Nzambe, topesi yo merci. Merci papa, lukumu nkembo ezongela yo.
Tango nyonso ozali koyoka kolela na biso. Ozali komona ba besoin nyonso bana na yo baza nango. Ozali koya secourir bango. Lelo oye secourir bango à travers Papa José oyo awuti musika aya kotala biso kolesa biso pe kolatisa biso. Ya solo tata Nzambe na pesi yo merci. Merci papa na bolingo na yo. Merci po otindeli biso lisusu mosali na yo. Elongo na ekipe na ye mobimba po te baya kosunga biso. Papa zwa lokumu. Na bondeli yo. Na senga kayo tango nyonso. Ba oyo nyonso bazala ya musika. Bazala pembeni. Baya bango moko to batindi batu. Batia bitambe na bango awa na lupango oyo ya bana. Tata Nzambe yo pe kanisela bango. Na mukolo ya lelo. Ba oyo nyonso batia bitambe na bango pote baya kosunga bana. À travers association oyo ya Papa José. Tikate Nzambe obatela bango. Pesa bango makoki. Tondisa ba poshi na bango. Pesa bango ba relation ya malamu. Batu ebele. Basunga bango. Basoutenir bango. Pote bango pe à travers soutien wana basunga biso. Ebongo bao bakoyoka biso. Bao yo nyonso bakotala biso na kati. Ya lisolo ya lelo. Visite na bango ya lelo. Fongola bango pe. Motema. Pote basala ndenge moko lokola papa asali. Ya solo papa famille na ye mobimba topesi yango na maboko na yo. Ekipe na ye mobimba na ba famille na bango topesi bango na maboko na yo. Landa bango bisika nyonso bakokende Seigneur. Soki ba fongoli ba beti na pote fongole la bango yango Seigneur. Soki ba bengi yo ndimela bango Seigneur yano la bango. Solo tata na kombo ya Yesu Kristu na Golgotha tata Nzambe nyonso ekozala contraire ya esprit na yo esimba bango te Seigneur bazala toujours batela bango monisa bango ya malamu oyo nyonso ozali kosala mpona bana na yo nyonso basalelaka yo na se ya mokili oyo tata Nzambe lokumu nkembo ekozongela yo ntango nyonso ebongo bolamu ekoya na biso bana na yo nyonso awa tikate tata Nzambe oyoka oyo nasengi yo na pesi yo merci bongo na lobi merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus Merci Nzambe azali. Voilà, awa place oyo bandeko na biso bana nyonso bomona oyo bomoni mpona ndenge balalaka yango biso toyo kosala ke
tobakisa mwa matela balalaka awa mpe lokola bato nyonso ndenge balalaka botala bino moko ndenge ezali bana nyonso bomona wana misusu na bango balala awa misusu balalaka na se awa bambetu tozalaki nango depuis 2015 ekofa ebukana sikoyo tokamatela yango ndenge bomoni ya kokufa mpe likolo ya sima nalobi depuis 2015 tozala na bambeto ya mabaya ya etage mais bana mibali ya pote bana balala malamu ndeko yo mutu ta mosusu olalaka obwakaka bamatela wana obwaki okoki kosunga bandeko tala place bana na bino balalaka bana na bino ya yo na ngai na se awa ambetu zame soki bosali kaka mabende oyo boye ekosunga donc koluka te osala ebele soki osali ata moko mutu mosusu mpa yo osala moko eza esengo mingi donc bino moko botala awa nde place bana na bino balalaka bamatela na bango yango biso toye na mwa matela mosusu babakisa awa vraiment yango wana bon awa toza na basalle de classe basalle de classe chaque matin ndako na biso ezalaka ekole na après-midi ndako ekomi nani basalle de classe eza kaka na ndenge nayebisaki bino kaka tableau ndenge bomoni to bakiti bazokomela na makolo donc soki bakiti wana eza 3 4 5 ezalaki ndeko na ngai nalingi oyebiso eloko moko omoni awa soki yo ban triplex oyo ozomona triplex oyo ezalaka mobimba mais awa bakati yango katikati mpo batya na sale mosusu eza combien triplex moko soki yo mpo kosunga ata triplex moko ezala bien bana boyokaka moyo biso tozoyoka mais bana batangaka na sa ya batole batole yango mpe eza na condition moko ya bien te donc ekosala ke soki yo nekosungi ekozala biso mama adresse eza wana bapesi bino deya limero soki yo okosunga vraiment ndeko na ngai bandeko no mpe bana na yo mpe batanga na condition ya bien baba eza te afanda na se botala 21e siècle naloba yango kaka condition tozalaka te ke ozwi mbongo tolingi kojuge mutu te mais zala na ngo yango nezomona totyaka kaka bakiti wana tovandela au deuxième primaire ndeko ata yo otangaka deuxième primaire nayebisaki bino nini nayebisaki bino ke triplex moko bazokata yango katikati kiteni nango eza na première primaire kiteni nango mosusu yango oyo na deuxième primaire mais bana toujours bafandaka na se bango oyo toyaka na posa na bino bana wana bayaka na posa na bino batata na bamama baza te yo okozala papa ne okozala mpe mama na ye lisungi nde yango wana tolakisa bino baekole ekole oyo tamosu oyo otangaka ezalaka bien me tala baninga oyo bazotanga aza moninga no lokola yo salle de classe même 3 bancs na triplex divisé par 2 mais badivisaka par 2 est-ce que yo potangaka boye yo otanga boye triplex moko ya tableau de classe badivise yango par 2 na 3 bancs 3e primaire bandeko soki okomi okolela
Leli, bana baza 18 bazovanda na bato ya bana tol gata soki kaka kozoka boye te Merci papa. 5e primaire ba moko. Sombula, si Au 5e primaire, vous avez la condition. Auto monitor, tol la camion. De condition ya kotanga ya bana na biso. Eza mabe. Eza penza souci. Le triplex moko divisé par 2 et kabwama penza de DD ko o eza 4e. Ba moko batol kutu na 4e eza te po ba mikolo bazo supporter mo muke ba protéger mo muke bana oya mikili bango ba mikolo ata moi ata nini kotoka so yimbu le beti itanga mate classe ezala te jour vraiment yo mutozo yo kabiso na kati ya Isaac News Télévision et kozala bien o sepesa biso obenga ba maser basala ngote pona ni basalisa bana na biso ekoki mpe kozala yo oza na poto oza partout dans le monde parmi bano bango babokola mwana bino mpe azana na kati po baza na bana bayebi bafamille te ntango mosusu mpe mwana na yo aza limero oyo kolanda na bachaîne awa benga kutana bango kokutana na ngai te biso topesi yo kaka message mpe tomemi bino image nga nalobaka sosola ntango nayembaka sosola na nayeba sosola il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Bye bye. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Wana ya badra na bilamba ya mwana toyeli bino bana na biso na mos ya mwana mama bandeko Nzama pamoja na merci beaucoup. Art oil busali. So pesa biso ese nous ça fait bana ici. Bientôt il faut tout ça ba ngomba bisu ba Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, pour tout des Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, pour tout des Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Bakisson Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola, yeah, yeah, yeah. Sosola, pour tout des
Sec News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Baptiste Mabiane. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Sosola, 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 Il y a un temps pour toutes